Combien yango? Yango, combien yango? Combien yango? Côté Razak, il faut tout le côté famille. Il va attendre combien? On est du Mélanie. Le côté faut tout le côté. Combien yango ya? Tuzana edinde, tuna matanga ya tuzana edinde matanga ya mama Anna oyo akufi tata mwasi na ye akufi vefe na limeo na epana vefe na limeo na so eza tokoti ongamba mo Bate musha fi kashne. Bate musha kashne. Kashne. Comment va mon colonna? Oui, au fond de connexion. Après, tu as ba polo, au ça la bipolo, 12. Après, tu as D'accord, bien, mon voisin. Excusez. Mais que tout va, excusez. Otindi eh? Et si vous avez deux, vous souciez on a na comment il m'a bien. Il y en a pas. Moko on est en erreur. On faut effacer ça. Mon comment na partir WhatsApp.
On fait tourner bien. T'es, j'ai la laxa. J'ai la maman. T'es, on connaît non oui. C'est ça qui a. Fungule ao. Ao fungama. Afungame. Afungama. Te afiko fungama. Asaki wana forma mobwe. PDF. Afungama. Yendo aussi. Moi, ma rectification, mon le PDF va modifier. Yo, moi, je vais PDF dans un moment maintenant modifié. Et quand tu même imprimé cabo. Ce cabo, le PDF va modifier. Cabo. Il y avait des erreurs. Parce que quand on a ici, on est Yango Pinza. Yango na Pinza. Yango Ndo. Quel patron. Ça va? Ok. Ok. Dans 12 kilos bâche. On est aussi. Ça va. On la format bâche, on a calculé, mesure la bâche pour imprimer à 2 mètres. 2 mètres. Ça la 2 mètres. Ça la 2 mètres sur 2 mètres carrés. Vous comprenez? 2 mètres carrés. C'est que chez elle, il y a une qui tisse en sein, la piscine de le chat. C'est une bâche, elle est là, Nicolo. C'est une bâche, elle est là, Nicolo. Pour saluer que au petit. Comment dirais-je? Moni à part bâche, ça sur la main sur le chat. À part bâche. Nous achetons le mot plus, voilà, ça. Et la même mot, ça va. Le man couleur.
soit de qualité. Il faut que bâche. Bâche, et ça va cacher ma place. Polo on a pris un bateau sur le terrain pour faire de l'invitation. Bonjour. Ici déjà on a aussi déjà formalité surtout pour côté cercueil et tu as les gars benga biso pour bakota encore na cercueil tout ici. OK, merci beaucoup. Non, il faut pas sa photo. Ma photo. Oh, la photo. Voilà la photo. C'est compliqué. Qui est probable que tu fais. Comment tu peux banana niveau ça va naquer. Rwanda où tu vas être au Congolais. Congolais. Chef. Soit là le dimanche. Pour ça, 14h de Kaboul. Nakamwende awa bakiti mafuta la mboka na vile sasa kiti yo mutu na ndako ya mtao Oui, donc donc kit et comme bongo donc il faut être sasa zakoma ngoko mutu na kiti yana mobu mutu futa la kwa fana ngai siko na eva kan ba wale kwa kama watu ba pesa yake kwa futa Comme à l'usine qui m'a dit qui m'a propre.
C'est la prophète Diana Zoya. Ouah. Les autres vont partir. Mère de mère, bonjour. On va qui est l'homme dans ma tante, on bien dans ma casse, non la couffaque. Mais moi en direct. Mais moi en direct, on bien dans ma casse dans ma tante. Moi ne soit la mort, non la couffaque. Comment le couffaque? Ah, t'as mon frappa. Allô? Alors l'homme dans mon accueil dans ma tante, on respecte la coutise. Souvenir ni malamu utikala na utikala na pana. Avec toujours papa. Quand on est candidat, ata discuter. On est ici, yo dans la kanda, on est on a pas bengio. On fait le bien. Obi banda utaki boma, uzungu boma na nte. Non, on est problème fier. Ok, merci beaucoup. Maman, papa, côté Msaba, papa, écoute-moi. Bon, on va faire ça. Ah, papa. C'est là, non, on va m'amener. On va faire ça, bon, côté Msaba, tu vas quitter. C'est maintenant la bine qui est contre si beaucoup de travail en fait. Dieu propose un combien de tout d'autres proposent un scotan. 2 mètres. 2 mètres carrés. 2 mètres carrés, ça va Comme en Afrique, quand tu vas dans le monde, tu vas le savoir Wakiti. Mais on s'en bon au yé. Yo, on a pas demandé pour payer. On a pas demandé pour payer. Kiti, kiti, on a pas. Quand la train on s'en bon. Combien de kits? 1300. Yo, alors c'est kit dans mort. Kit mon 1300. Ayo tike bene, même maison à Katia. Tabu to koto, tchaka ndo koto. Tchaka tiama eto ko. Ba. Wori, ba ko observe ko rutira, si. Ola ka boya bi, chapanzi. Osana formalite ko na kasi ko ke kuna ko sana. Chamu tu ka kuna contre mira, chamu wana, chamu. Autant de vapeur de Yaka. Yo monde va filmer. Sur ça téléphone on a un gros sac de pour nous. Maman on filme. On va filmer, na yé fait limite à pardon. OK donc ça, lo bana papa. Bana to compter na tsimo. Kosa ko.
2 dollars pour le moment. 4 000 francs. C'est ça, totalité nationale. Ne pas discuter. Bon, tu dois bon appeler ça maman. Non, discuter là. Bien, ma cour dans la chose. Il fait combien? Pour le seul roi 48 plus 30. Ma auto solango bien. Atiki Excusez.
Mama motema pasi mama. Mama motema pasi. Mama motema pasi. Mama motema pasi
Boni Simba tia utama kimwa. Ah, c'est comme ça, neni. balongola bato mon état cimetière Kinshasa kala état cimetière respect na des morts eza penza te ya pasi ça va. Ah ben là, cimetière du Colo. Respect maintenant des morts dans lesquels chassons. Allô, pasteur. Mon Dieu, mon Jésus.
Oh, tombo mutu, tala buta iteza. Nabula tena pesa ona moja kubana kiasi pale la. Malembe malembe. Ndigine boevi na bima. Babenda ko eki. Babenda kuna. Tokuma kuna bino ka bulu. Ndo kufate. Liwa bona bino nyonso. Liwa bona bino nyonso. Moi j'ai changé. Edo. Edo. Papa, biso zo kunda bino to yebi méthode ya kunda bino. Papa, kita likole kula batu. Na bia kita likole ko bukana. Na lobi boya wapi epe batu église passer wana lobaki akozala wa poasa la prière wa basambia na ayaki passer wana ete api zoana ni photo na ete utia wana na lobi boy Pasteur Azate. Pasteur wana ete ok zale prévu que isikaya asambia na passer wana azala. Ok. Senga. Et Zara est porté à tes pasteurs ensemble là. S'il y a aussi des chrétiens, ils vont toujours faire ça. Ok. Yesu ndeko na boli. Yesu ndeko na boli. Yolinga mingi. Yolinga mingi. Yo kufela kinga. Kufela kinga. Yo talisi na nzela toyembi haleluya. Na lingi kolo Yesu. Haleluya na Yesu. Haleluya na Yesu. Na lingi kolo. Na lingi kolo Yesu. Haleluya na Yesu. Ok, amen. Amen. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8 et le
mutu moko te a makasi ya koretenir pema na ye pe ya kotika pema na ye. Mama asali ya musala na ye tangu ekoki nzambe azwi akei. Mais kufa mama epesa ngana toza envie mayele ya koyeba lobi na biso tokosala nyonso suka ya mutu yango eza lilita. Ezalaka esika esengo te nde bandeko na nga bayeba bike ye tokundaka bino sadi aza komilongola comme si ozala libanga ndenge mama kei ndenge mpe biso tokosali tokende. Mais eloko ya très important okolekisa eternité na yo wapi oyo eza important yango wana. Donc topesi nzambe merci kola pesa biso mama azwi ye tobondeli. Seigneur de grâce, merci pour la bolamu na yo. Merci on tolingaki osala oyo sali. Mokano ne kokisami bilobi tokuta mabele tokozonga na mabele. Ecclésiaste chapitre 8 verset 8 elobi mutu moko te na pouvoir ko retenir pe mana pa kotika ngo. Seigneur, merci na nyonso sali libote etikali nzambe consoler bango. Nabi ke kolongola muna kati libote la rapasi. Mais kolo mutebaka oyeno oyebaka ko consoler mitema bato. Tikete libote etikali nzambe protéger bango pe maman na biso na kimia na komona na Christ Jésus. Amen. Amen. Bon, Yesu maboko. Bon, yana na lobi boy. Yo ozali mwana liboso. Katamba botio. Katamba Jean Mayul. Ngai lekio ya yo mulume. Tata klutu na tata leki. Lelo yo okei. Mwana oyo sa na ya kei liboso. Me atiki ngai mukumba. Mukumba wana ya bana oyo botiki. Tokobwakisa yango te parce que ndenge baza kotraite yo, kosoigne yo, ndenge pe bauzwa charge ya bana wana. Epi baleki oyo ya ngai nyonso baza na mikili. Ngai nasula na bango chaque jour. Alors nde ordre na kopesa nde yango wana ekosalima po bana oyo otiki bakoko oyo ya biso epi tozala na bango bomoko. Naza na maloba mingi te okende malamu na esika nzambe ndenge abongisi yango na susi bongo. Amen. Amen. Wapi batwana ba Botana kimia. Bana bije botana kimia. Depending on la brique, on peut sommer la brique qui sont des boucs en camille, tu t'as brique. Parle. Oui. Malembe malembe. Ndiginde boevi na bima.
Babenda po eki. Te comment qu'on a venu à bout. Ndo kufate. Il va bon la bino nyonso. Il va bon la bino nyonso. Moi j'ai un DG. Edo. Edo. Papa, biso to kunda bino to ebi méthode ya kunda bino. Papa, kita likwa likula batu. Nabia kita likola kobukana. Na lobi boya wapi epe batu église passer wana lobaki akozala wa posa la prière wa basambia naye ayaki passer wana ete api zoana ni photo na ete utia wana na lobi boy Pasteur Azate. Pasteur wana ete ok zale prévu que ikai assemble la passer wana azala Ok. Senga et Zara important à tes pasteurs assemble la un peu. Si il y a aussi des chrétiens qui vont toujours faire ça. Ok. Yesu ndeko na boli. Yesu ndeko na boli. Yo linginga mingi. Yo linginga mingi. Yo kufela kinga. Kufela kinga. Yo talisi na nzela toyembi haleluya. Na lingi kolo Yesu. Haleluya na Yesu. Haleluya na Yesu. Na lingi kolo. Na lingi kolo Yesu. Haleluya na Yesu. Ok, amen. Amen. Ecclésias chapitre 8, verset 8 elobi mutu moko te a makasi ya koretenir pema na ye pe ya kotika pema na ye. Mama asali ya musala na ye ntango nekoki nzambe azwi ya kei. Mais kufa mama epesa nga no toza envie mayele ya koyeba lobi na biso tokosala nyonso suka ya mutu yango eza lilita. Ezalaka esika esengo te nde bandeko na nga bayeba bike nde tokundaka bino sadi aza komilongola comme si ozala libanga ndenge mama kei ndenge mpe biso tokosali tokende. Mais eloko ya très important okolekisa éternité na yo wapi oyo eza important yango wana. Donc topesi nzambe merci kola pesa biso mama azwi ye tobondeli. Seigneur de grâce, merci pour na bolamu na yo. Merci on tolingaki osala oyo sali mokano ne kokisami bilobi tokuta mabele tokozonga na mabele. Ecclésias chapitre 8 verset 8 elobi mutu moko te na pouvoir ko retenir pe mana pa kotika ngo. Seigneur, merci na nyonso sali libote etikali nzambe consoler bango. Nabi ke kolongola muna kata libote la rapasi mais kolo mutebaka oyeno oyebaka ko consoler mitema bato. Tikete libote etikali nzambe protéger bango pe mama na biso na kimia na komo na Christ Jésus. Amen. Amen. Yesu mo ba papa. Ndoko Yesu maboko. Bon, yana na lobi boy. Yo ozali mwana liboso. Katamba botio. Katamba Jamo Katamba Ja Mayul. Ngai lekio ya yo. Mulume. Tata klutu na tata leki. Lelo yo okay. Mwana oyo sana ya pe liboso. Me atiki ngai mukumba. Mukumba wana ya bana o botiki. Tokoboa kisango te parce que ndenge baza ko traiter yo, ko soigner yo, ndenge pe ba uzwa charge ya bana wana. Pe baleki oyo ngai nyonso baza na mikili. Ngai na sura na bango chaque jour.
Alors nde ordre na kopesa nde yango wana kosalima po bana oyo otiki bakoko oyo ya biso epi tozala na bango bomoko naza na maloba mingi te okende malamu na esika nzambe ndenge abongisi yango na susi bongo amen. Amen. Wapi batwana ba dans la kimia. Bana bije dans la kimia. Dependendo da brique, on peut sommer la brique sont des au bout quand camille tu t'as brique. Parle. Oui.